Ba musicien ya fali na kati ya poto. En tout cas, chance bazui hein. Ndenge ba frontière ekangami. Ba musicien ya wata bisika baza bazolela. Bazoloba efale ezala biso ndenge bango bakangami. Tango biso tokendaki poto soki ezalaki boye ba frontière ekangamaki tokangama na poto tolingaki tozala bien ndenge ba musicien efali bazali. Wana eza makanisi ba musicien ya wata bazozwa. Bon boza na raison bolota. Mais boyoka misusu baza wana na yasir balobi. Bon eza kaka ndenge moko pourvu que tofutaki nyongwa misu ya poto. Non, eza likambo nyongwa misu te. Ba musicien fali ndenge bakangami boye na poto. Surtout ba oyo bayimbala liboso na poto. Ndenge ba musicien ya wata oyo bayaki mbala liboso na poto. Bozo raté, boza différent. Bino bofuti nyongo ya misu. Ça c'est vrai. Mais ba musicien ya fali oyo bayembala liboso poto. Bango bazo futa nyongo ya misu te. Nyongo ya misu oyo bino bofutaki ya moke. Bango baye ko découvrir ke akoki kozwa manga kati yango. Atiki nzinzi atikali komatela ngo te. Bongo ngungi azoswa bango te. Bazo ndima te ke baswi bango na ngungi te. Ba comprendre ke ngungi wana ezalaka ba envahiraka bango. Bazo kelengi moko ya kosakana te. Même asololi na mutu, même asololi te. Kolamuka lamuki kaka boye. Ayoki ata ngungi na litoi te, esengo. Bino pe nayebi boyokaki yango. Mais mokolo moko 2 jours bango bakangami na poto. Baza kuti na visa 6 mois. Bazo tambola. Na comprendre bino bisika wana ba idée yeli bino. Donc ba musicien ya wata soki bango pe bakangamaki boye. Bango bazo boule soki bango desi bakimi desi bakoti mabala de basi babwaki bangunda. Nayiba boli na bino. Ya mwana pe wata esalama kaka boye na epoke wana po bozonga. Ah poto elengi ba musicien ya fali ndenge baza wana bazo sukula. Boyebi ke bon nazoloba na ba musicien ya wata oyo nanu baya poto te. Boyebi ke na poto tant okotaka na douche okoko sukula 30 litres 50 litres mai. Boyebi yango ya? Ah nanza boyebi yango te. Nayebi ke koloba kuna pe ezali na grande nini, na hotel nini, na flat. Non, nga nazoloba na ndako ya mobola, na ndako ya chômeur. Okosukula 50 litres. Nayebi botala kaka ntango bino boyaki. Mbala liboso bosukulaki. Bomonaki ntango bopakolaki savon ti. Oniki savon sukoli. Na kanisa soko otalaki na se. Omonaki pembe bisiko zosukula. Mais ntango yo sisi kosukula. Omonaki batache moko ya mwindo. Ezalaki salite elongwaki pa na bino. Ndenge moko pe salamaki na ba musicien ya fali. Mais ba musicien ya fali na minute oyo soka sukoli na sezo mona na pembe. Bomoni poto ndenge ezalaka, poto ezelengi. Yango wana ndenge ba musicien fali bakangami boye. En tout cas bazokumisa nzambe. Visa 6 mois wana baza nango. Eza teke bazwaki visa 6 mois po bakobeta concert non. Visa 6 mois wana babeteli bango sikoyo. Donc yoka na expliquer bino. Ndenge siko bakangi ba frontière ba vieux eza te. Mutu nyonso azaki na visa. Même il y a 15 jours, même il y a 2 semaines. Soko kekaka na mbila, akobetelo ya 3 mois ou bien 6 mois. Boki secret. Bon, moko ta meko frauder na avion po ba avion musu ezoya. Mamba ko frauder na avion sa te. Bilengi bazo yoka ba musicien fali. Bazo ka binzelengi ya poto ba beti na no Bercy. Bon, bien sûr, biloko wana bimi. Bato musu baliami. Mais bon, ça les lote pourvu bon ça les loko. Bon kuna nazolobela wana te nga nazolobela kaka ba musicien ya fali ndenge bavandi na poto na ba musicien wata ndenge baya bazonga. Est-ce que na wata penza yemtazaka gentil bongo. Groupe ne pe kotsaka mbongo. Banda musique kotsaka mbongo. Na oke ba concert betaka na Congo kotsaka mbongo. Bon, oya jibe na so dutete ya jibe oui jibe za jibe azana banzembo ebele aza papa chéri aza mutu moko
akokotisaka mbongo. Même abeti bisika betaka chaque jour. Soki chaque week-end akokotisaka mbongo. Même ake beta na ndako moko privé na famille basaka 4 personnes. Bakofute cachet moko kitoko. Ezaka ne ba madiata balaki. Boyebi madiata madiata aza koyemba mingi na bato ya Mobutu. Maba madiata. Ye bozo komonika bongo. Me madiata aza kokotisa mbongo. Aza kokotisa mbongo. Ya kokotisa mbongo na ninga osakana te. Ye penza mbongo aza kokotisa. Ninga aza kobetaka wana. Yango bajibe bakotisaka. Me wata nde na mituna. Ninga betaka wana kotisa. Bien sûr ba robino pe babetaka kuna. Me robino emonanaka kia kotisaka. Po robino abimisaka moke. Me wata abimisaka mbongo ebele. Abimisaka mbongo ebele ba dépense asalaka. Na ndimi te ekokani na ba oya kotisaka. Sikoyo pe yazaka mwana mokonzi akotaka boloko te. Ai, veka sikoyo akoti. Likambo yango lisusu yango elie. Sikoyo atikali na bato boni. Po ye abetaka penza fier mingi asepelaka ndenge aza na veka. Surtout so azotanga kombo na ye elongolaka ekoti. Bongo bakti susu Masaro. Ah, Masaro. Masaro. Masaro pe aza susu te pe so akekota kuna. Bongo nini ye wata mwana mokonzi akota boloko te. Sikoyo bakonzi na ye bakoti boloko. Ah, donc poche pe koti boloko. Ah, wata. Mutu moko gentil, mutu moko malamu. Mais likambo nini ezoleka kuna kati ya wata. Bon, tozolobela wana te tolandaka ba musicien wata. Boyebi ke awa na poto soko ozolia pomme tolongola ba poso. Ba musicien fali bazolongola poso. Bino pe kuna bolongola ba poso. Na ndimi te obwaka ba poso, bolobi eza na vitamine. Bino bobenga yango vitamine no? Biso totalaka, toseparaka protéine na vitamine. Toyebi poso eza na vitamine to protéine. En plus, soki tolobi vitamine, tosukisaka so eza na vitamine A ou bien B ou bien D et K. Yo kaba kombo. Ah, poto ba musicien fali bazoyeba nyonso wana. Bazoyeba nyonso. Nayebi ke na kini ba camion dans ezali. Oui, nayebi. Soki nalobeli ba voiture boloba naloba te. Kuna bozo ebele. Non, bomonaka nde na misu. Na biso na ba taxi eza danse. Ba musicien fali nde baza wana. Bakomata na bango taxi voiture à danse. Mercedes ebimi lelo. Car ebimi lelo amati yango taxi. Poto elengi. Bongo kuti so bazwi susu oyo ba camion wana mosusu wana babenga soka nini. Ya oluwe ba voiture wana. Akoko tamboula tourner poto, a tourner petit ceinture, a koti na périphérique, a koti partout, a ke autoroute a beti ti olne sobwa, a zongi, a ke bondi, a ke bobini, a longwe kuna koti autoroute, a bimi Créteil, a sali boy, a beti tout, a ke Boulogne, a zongi boy, a ke 12e na nation, a koma wana boy, a ke kotuna secteur ya jipe kia mazao vanda. Balobi te wana muda osakana te. Wana za mutu. Mukonza osakana te. Bon, paluka mwana nga mwasi te. Pona na mwana mwasi ya tanze. Vrai chéri. Ah, bon, bino wa musicien wata. Nini bino kuna. Bozolela. Bozotala baninga na poto. Bozomela soyi. Ba dollar pe bakangi yango. Ah, ngai. Davos na kati na bino oya bombi namba ba dollar. Fomi akene zongisa ya. Pona ndimi teke. Amida soki babengi ye kuna. Akobomba secret. Tala ndenge autobimisa Masaro. Kuna na bandundu bisika bombaki ye. Bino nde boza wana. Boza ba monnaie de chance. Me ba musicien fali awa. Bazolia glace. Oh, bino bobenga sen glace. Crème. Oya bino kweyaka pampamba. Miliki basali lango na evite soki ya bambwa soki ya basoso. Me awa ba miliki. Mwene ebisa bino eza te. Ba musicien fali bazolia yango. Nde toza na ete boy. Bongo ba momi. Banzele. Bino bawelaki ba o bayaki wana. Ba o bayaki otala bino ba liboso. Ah. Ba wana bawelaka koya liboso. Me oyo siko bawelaka te. O batikali. Ba musicien fali bazomona bango. Bazomona bango bakokende misala. Bazomona bango bakofungola bakar. Na ninyo. Na musapi.
atie musapi boye fungoli sans contact. Musiciens ya Wata Ba-Ratte makamwe, Ba-Ratte vraiment. Ba-Ratte penza mamwebele. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Bilengi ya combat. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Bilengi ya combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, Naba abonné, bafa nyonso ya Bilengi ya combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Naba Bilengi ya combat Congolais TV vraiment. Mawa na chaîne de Kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Bilengi ya combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, Naba abonné, bafa nyonso ya Bilengi ya combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Naba Bilengi ya combat Congolais TV vraiment. Mawa na chaîne de Kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.